bazo ba avion bazo ya kosala ba cinéma awa kuna bato baza kokufa kuna ba soda baza koboma bato baza kokufa oyo nde ifale balobela yango baloba kete pays eza occupé na tel coin bo babotel biso terre bato bakufi te bango bazo préférer bazo ya bapoto bazo ya ko distraire bato ana kata poto et puis bato ba yebi balingi distraction baza na pasi ya pasi na mboka te ale bazo na bango na ba discours na ba mbongo na ba accueil na bandako na bango na ba voilà les gens congolais esprit faible alors que mboka za okende ngai papa na observation na ngezali mawa na pasi kotuna bango baye ko sa ninya baye ko luka ninya po biso pe atozo bunda ndenge na biso bango pe kuna babunda bango wana kaka ba les premiers bao bazo bayao bazai koloba bino kuna na poto biso ana poto to bunda kate to ki bunda kuna na 8000 km bisike ezali mais bango sikonde comme tourna bango ba comme ko ya awa ko ya bunda ana 8000 km bitumezali awa nana signaler le komoko papa bato bayebite peut-être yo yebi amote koya bango bayaki na avion na bango biso na président na biso azalaki au courant na sina lobaki on a vidéo moko na bi tant bazako zo avion président na biso azalaki au courant biso na toaki au courant na kati avion banane bazalaki président na biso azalaki au courant tozalaki au courant tant bakiti bisika bakeke biso tozana ba information source koya bayaki na avion na bato fo bayeba ke bayaki na bato ya aner batiki bango ana poto lisu pona mission na bango ko ya ko déstabiliser combat c'est tout ko ya ko déstabiliser combat mission na bango batini bango bayaki na bango pe bango bato bayaki ba journaliste bayaki wana faut citer leur nom ba journaliste bayaki wana bayebi ke na kati avion bato ya aner bazana bango ba accompagner bango baye bato na batikali bango bazongi bato na bazali awa musu ba côté France musu bazana Belgique musu ba côté Suisse ba mission na bango bayaki pona ko baye na pona ko déstabiliser ba mouvement na biso ya résistance surtout il y a résistance bazolu ka ba infiltrer résistance ba ko tanga ba kombo boya to sangana banani papa même bible le bango deux personnes sur bazana idée morote ba ko tambola nzela morote kaka biso te koya na bango papa biso pona biso tozo mona to yebi mission na bango ezali koya ko embrouiller awa po mboka na biso ekende. Papa, bongo iye Daniel Safutan ayaki wana yebayeki azo sala émission na bango ska bazo sala na poani abengaki poani atinaki odon invitation te parce que par exemple nene ah makamboze bele ko baluka na sima mura ko sali moi vidéo no tu poster allez ba filmer na sima poani ni mais d'abord bayaki ya ko bomba mais azaki ya ko bomba na pona nini te abengaki odon bi aluki camarade na ye ndekone musu azaka na numéro odon pa bengaka odon. Pour aller à Benga qui était, il fallait à Bengaye. Alors, bah, quand on a Nazali awa, yaka, on doit aller à ya. Eliezer. Il y a Eliezer à sa vidéo. Alors, binga na solina au dombo, na solina au dombo, papa. Na yena tout na bango. Koya ya yaki c'est vrai a fingi odon, a fingi ngwanda comme au témané sepeli. Mais awa na pari awa bu ba combat, ba résistant baza ibélé. Ba combattant ba kambaka bangomba pe, baza ibélé. Mais pour la nini, kaka koya ye na place ya zalaki batumusu ya tangi kombote. Kaka odombo, ka honoré ngwanda. Afingi honoré ngwanda. Mais papa, batunyo surtout bazo se poser la question hein. Mais pour la nini ka odombo, pour la nini ka ngwanda. Donc bazali batu o bazali ko bangisa ba opposant bazana kati. O bazo ko kamamboko na biso siko. Bazako bangisa bango fait. Bango mi baliona ba tête mi baliona bazo bangisa bango. Et loko on a une autre nazo opé sa conseil nazo opé sa rassemblement
ole bosaka ba cinéma na bino azo wana boza ko sala wana tout ça ba mona bino baza ko landa bino ba cortège tout ça bino boza bien protégé cortège tout ça mais boza na un de vous oyo moto na bino moko azana kati la passe na prison et ce qu'azana na prison no kuna ba sala ko ba lingi ba ko longo ba perfusion ba ko sala ndenge nini po ba ti akufa bozo tika personne n'en parle mutu mota zo le belango bozo le belango te so boza le ko sala te bolingi to pesa bino conseil biso ba résistance surtout à CTDP naza ko insister to pesa bino conseil gratuit en wana bo sala marche ya munene pona ko libérer Franck Diongo aza kuna na prison za na kati ya pasi ba longo ba perfusion ba sala boy aza bino kuna boza na likolo boza likolo za la bien. Parce que vous êtes d'accord, papa, si vous êtes d'accord, c'est métal d'accord, pour nanine. Parce que, femme de Razalaki na bango. Mais tant que vous avez un corps moussou, il y a un coucou et bim, c'est la bonbon. Accord en haut, bah, on a qui accord à Ibiza, bah, accord, bah, qui partout dans l'Italie, bah, on a qui accord en haut. Après, bah, on a qui pression, bah, condiment. Tant que vous avez accord, wana, bah, Kobimisa ba Franck Diongo, l'icolo à papier, l'icolo à table, déjà l'accord va signer. Sans que Baroz a d'accord. Franck Diongo dans ce cas, Azalaki n'a pas d'accord. Voilà pourquoi tout le monde comprend. Pour l'année Franck Diongo dans la prison. Quand dans la prison, c'est parce que Azalaki d'accord n'a pas goûté. Na lero biso to kolela na lero komo eza ko kende na lero mutolo kwa Soriano azo sala ba je na ye na ba Rwandais mutolo kwa Soriano azo bomba congolais ti lelo yo ya ko lo ba ke Soriano azo na souci a Congo koleka mais c'est quoi ça maman hein que ba révélation na ba azongi nguma zo yo muto bimaka na ngumu mo nyongo za problème ba sanga nango. Il faut penser nzambe pensa azana yo à protéger yo et puis on va non zo le baonate. Quand tu parles, tu ne parles pas, tu n'es pas dans le calme. Au moins ni tant to zakana moy to tambolo o révélation ndengeni. Nzamba pesa révélation tant muto alali muto za calme, tant muto vandi esprit za calme. Dieu ne parle pas, Dieu ne travaille pas dans l'excitation. Une femme qui est excitée comme toi, non, c'est pas possible. Osa excité. Osa excité même temps osa le bango tali longina yo tana façon osa le belango le biai. Oh c'est fini akei. Bongo maman kalanga na ngina tuna nzambe na révélation a pesa que le baki na yo alobi no to sangala biso so tupi to sangana mais ngana otangi kombo ya to sangala ba Moïse Katumbi to sangala ba Kamere to sangala ba tonso mais ngana moni wana batu musuzo obosani Moïse Nyabogab obosani Bizimakara bongo Ruberwa po bosani parce que bango so bazande moko na Kamere bongo bosani bango pona nini falo tiana bango te tala mama yo tanga Bible lokola monto surtout pe atanga Bible maman soko yo zo ba révélation yeba ke batumsu ba zo ba révélation pe ya vrai yo tanga na Exode na tanga ki na Exode 1 de 1 à 29 yo za musala nzambe tanga nzambe alobi nini nzambe alobaki na Moïse nini tanga Moïse amataki na ngomba kokuta na nzambe alobaki na ngabo ma peuple wana abile ngabo parce que peuple na za koyokela yete Moïse a sambi d'habiter te comme ma bangote tika bango akei Moïse a yé a tout ni peuple wana le bina bango peuple na oyo alingi kozana nzambe nanga aya koto wa alingi nzambe nanga te azala bi pembeni bo ba linga kina Moïse basala kinini balanda ki Moïse batika kina Moïse bo ba boya kinza Moïse nzamba bomaki bango siko yo zo loba biso to sangana na bato yo bazo yakoboma biso bateau yo baza na complicité bateau baza ba occupants ce sont les occupants à Congo yo nzambe na lobi to ya kosanga mais na mona na mtamu kolo moko te nzambe ayebike bana baza na kati na pasi aloba ke baza la dirigé par ba occupants aloba basanga na ba occupants.
Maman Kalanga, ba prophétie, non, on a une prophétie à serpent. Prophétie, non, on a zolo bano, il y a serpent, moutaye qui kolobela yo. Pourquoi? Yo mo yebika ozaka ba côté kuna. Serpent moutaye kolobela yo. Pour nanine. Parce que mutoloko la soriano, yo que nos oreilles révélation ya ndenge wana. Mutoloko a misi mo soriano. Katumbi. O que nos oreilles révélation. Alors que yebi bien que yé. Ce que yebi a monté biso na CCDP to yebi to ko peso ba dossier mususu. Que to yebi que yé a travaillé na Zambie, a postulé na députation à Zambie, a travaillé na Zambie. Yé a yebi yango ke ba pesa ka ye mbongo kutu na mboka alia na tango azali ko travailler na mboka na bango na gouvernement na bango ba pesa ka mbongo ebele na gouvernement na bango po akende asomba ba biloko po na gouvernement na bango ba bilamba ba soda ba nini tout ça po na gouvernement alia mbongo wana ba landaka ye kutu po bakanga ye petit frère na ye a perdu vie akufa ba boma ye ba assassiner likolo na ngobiso toza dossier on to yebi yango ndenge ni mutu ya ndenge wana Nzambe akelu kopesa yo mama kalanga révélation mutu ande wa ya koza na magistrature suprême ya biso ya Congo. Mais non maman. Le bana serpent na wana na yo biso to boy biso na CCDP biso ba résistant to boy révélation na yo. Maman Tombote. Mbote papa. Maman to Tolukio Toluki tomona na yo lisusu lelo pona makambo etali mboka na biso Congo RDC. Mais liboso ya kokota na ba chapitre nyonso to ko développer lelo tolingi to eba boni bino na lingomba ya CCDP. Merci pour la question papa. Biso na CCDP en tout cas, ma santé à CCDP ça très bien. Ma camazo évolué, tout ça qui évolué, ndenge lingoma nyos ya résistance en tout cas évolué. En tout cas tout va très bien. Tout les cas bien. Ezo yaka munene ga. Ezo vimbaka. OK, merci mingi. Maman to na banzi oza koyoka oza kolanda pe ozali komona makambo ndenge eza kotambola na mboka ya Congo RDC yo vandi ozali awa à l'étranger oza komona pe ba balé ndenge nini eza kosalema awa bato bakende ba mususu ba ya Europe bakende États-Unis bazonga na Afrique Afrique États-Unis Europe baza kotelenga na ba okende gauche droite to éviter eloko nini bazali koluka. Mais yo en étant mobundeli monene ya mboka pe observateur ozali actrice pe observatrice monene ya ba makambo nyonso tu na ba observation yo sali na makambo nyonso tu na éviter nini okolobela biso na oyo moni na miso. Na eloko na moni na miso ezali passé pe mawa ya komona ba situation des oleka na Congo ba cinéma ezoleka na eza ba cinéma papa to benga mo cinéma pona nini parce que bitumba ezali awa est-ce que bato awa na France ba yoki ke ba français ba millions de français ba kufi ba yoki kuna na Belge ba kufi ou na États-Unis ba bomi ba congolais kuna ba nini te bitumba ezali awa te. Bato toujours comprendre te bato baza comprendre te papa bitumeza na Congo bato il fallait babunda na Congo batika na Congo babunda na Congo biso to ali koto tozo bunda pe koto mais ba o ya Congo tellement que bazo jouer jeu ya ba occuper biso bazo pesa bango bambongo parce que papa c'est ça le problème bazo occuper ba jeune na bango bazo ko sala ba bisala bibembezo kufa kuna tant bango bazo so ba avion bazo ya ko sala ba cinéma awa kuna bato bazo kufa kuna ba soda bazo bomba bato bazo kufa o inde il fallait balobela yango baloba kete pays za occupé na tel coin bo babotel biso terre bato bakufi te bango bazo préférer bazo ya ba poto bazo ya ko distraire bato na kata poto et puis bato ba yebi ba lingi distraction baza na passe na mboka te allez bazo na bango na ba discours na ba mbongo na ba accueil na ba na bango na ba voilà les gens congolais esprit faible alors comme beaucoup za okende ngai papa na observation na ngezali ma on a passé
kotuna bango baye kosala nini awa baye koluka nini awa po biso mpe atozobunda ndenge na biso bango mpe kuna babunda bango wana kaka bale premier bao bazo baye awa bazali koloba bino kuna na poto biso ana poto tobundaka te toki lobunda kuna na 8000 km bisika ezali mais bango sikonde komi tourna bango bakomi koya awa koya kobunda ana 8000 km bitumba ezali awa biso atolamoka moto so lamuki na tongo ke musala olambi ole tout ça ole sibana bana ba ke classe vie eza bien awa bato bazokufa awa te mais na yebi lokoni bakosala awa te bazoya kaka kocontinue kaka kojouer jeu ya baoccupant bazojouer biso mpona oya koembrouiller peuple kuna bango ale bango kuna bato bazokufa c'est toujours comme ça so mokona moto akufi te allez eza bajournaliste ale batie bango siko sur le terrain ou bien so moto akufi e batie moto allez baembrouiller bino kaka na matanga moto wana makambo ezoleka kuna sikoyo bango baza bamarionnette. Ce sont des marionnettes qui sont occupants na Congo. Ne ba osaka na bango. Vous comprenez papa? Eza bongo. Ba osaka na bango ya mona bazo ya awa. Mais koya na bango awa na pona biso ba résistance c'est nul, mais complètement nul. Bazo sa na bango telo monter. Ba sala ka o ba osana na bato ba yibi bango ba faible wana ba kende ba le ba mbongo na bango ba le ensemble ba sala ba buzo ba pamba. Biso to na tan wana te. Toi na taona te biso miteme za kotanga miteme za kolela pona bandeko no so baza okufa na Congo o ba osala na papa eza ba cinéma bazo ya danse bazo ya koembrouiller puis na ngana signaler loko moko papa bato bayebi te peut-être yo yebi yango te koya bango bayaki na avion na bango biso na président na biso azalaki au courant na sina lobaki on na vidéo moko na bi tant baza ko avion président na so azalaki au courant biso na to au courant na kati avion banane bazalaki président na bazalaki au courant tant bakiti bisika bakeke biso tozana ba information source koya bayaki na avion na batu fu baye bake bayaki na batu ya aner batiki bango ana potolisu pona mission na bango koya ko déstabiliser combat c'est tout koya ko déstabiliser combat mission na bango batini bango bayaki na bango pe bango bato bayaki ba journaliste bayaki wana faut citer leur nom ba journaliste bayaki wana bayebi ke na kati avion bato ya aner bazana bango ba accompagner bango baye bato wana batikali bango bazongi bato wana bazali awa musu ba côté France musu bazala Belgique musu ba côté Suisse ba mission na bango bayaki pona ko baye na pona ko déstabiliser ba mouvement na biso ya résistance surtout il y a résistance bazolu ka ba infiltrer résistance ba ko tanga ba kombo boya to sangana banani papa même bible le bango deux personnes sur bazana idée morote ba ko tambola nzela morote kaka biso te koya na bango papa biso pona biso tozo mona to yebi mission na bango ezali koya ko embrouiller awa po mboka na biso ekende c'est tout papa maman ese amai toyoki yo olobi que président na bino ayebaki tango bakozwa avion banani bazalaki na kati avion ayebaki nyonso wana mais nga naza na motuna moko na kotuna yo tomonaki bisika bazalaki quelque part na Paris na Libanda journaliste moko awuti Kinshasa azalaki na kati ya délégation wana na kombo ya Daniel Safu abimaki aza kosala émission moko na ndeko mususu et alobi aza koganga bi odon aza wapi odon ngai na Paris odon aza pakini ngai azali wapi ngana kotuna yo zali porte parole ya CCDP zali ngomba oyo odon akambaka na kotuna o question odon azalaki wapi po balukaki kuna na Daniel Safu. Papa, bongo iye Daniel Safu tanga yaki wana yebayeki azosala émission na bango sika bazosala wana po ani abengaki opani atinaki odon invitation te parce que par exemple munene makambo ezebele oko baluka na sima mur okosali mwa vidéo no tu poster ale bato ba filmer na sima po nini mais d'abord bayaki ya kobombama azalaki ya kobombana pona nini te abengaki odon bi aluki camarade na ye ndeko ne musu azala na numéro odon po abengaka odon. Pour n'y avoir qui il fallait abengaye alors ba kodonga nazali awa yaka odo alingaka ya ndeko na ye nani Eliezer a sali vidéo alors bininga na soli na odombo papa na ina tuna bango koya ya yaki c'est vrai a fingi odon a fingi ngwanda comme motema na sepeli mais awa na Paris awa ba résistant baza ibele
ba combattant ba kambaka bangomba pe bazai pe ebele mais pona nini kaka ko ya ye na place ya zalaki batumusu ya tangi kombote kaka Odombo ka Honoré Ngwanda afingi Honoré Ngwanda mais papa batu nyo surtout bazo se poser ba question hein mais pona nini ka Odombo pona nini ka Ngwanda donc bazali batu oyo bazali ko bangisa ba opposant bazana kati o bazo kamamboko na biso siko bazako bangisa bango fait bango mi baliona ba tête mi baliona bazako bangisa bango parce que misusu wana peut-être bazako bangate ba occupa o bazana mboka na biso wana ba occupa wana bazako banga babanga mitumi bale wana parce que na yebite eloko ni hier ya ko telema ya ko défier bango ko défier Ngwanda ko défier journaliste wana mais papa talaka ye journaliste wana tama za ko loba ozomona ke mutumo aza calmete ozomona ke mutumo aza excité ozomona ke za yete ozomona que je fais des choses parce que derrière moi bazo dans un bon moment na rozela na sima tant na sali mission na zozo mbango na za mbongo et puis le mensonge dans monoko tant za ko loba alobi il y a un visa à 3 mois alors qu'il y a un visa à 3 mois il y a un visa à 6 jours parce que camarade na ye alobian camarade na ye alobian Maman Saint-Maï motuna na ngai ezali sur ba image to monaki lobby ezako kotambola partout to monaki arrivé à Félix Tshilombo na Kinshasa azalaki bien escorté par la sécurité de la police nationale to moni le long à boulevard nenga azalaki escorté yo botalaki ba image wana alors lecture na yo ezali nini na ba bilili wana yo monaki lecture eza toujours kara eza toujours passe continuité à papa moi na pas à continuer en gros basoda wana o bazak ko escorter wana c'est-à-dire il y a deux choses peuple congolais faut aux aramael na ko discerner makam tant on mona li kam faut ba ko discerner en gros il y a deux choses là-dedans c'est-à-dire journaliste azo pesa reportage na kat azo lo beloko mususu na libanda pe makamuzo le kandenge mususu c'est ça basoda o ba escorter wana mais nanda kuna mo eska bavanda wana banda la liberté ba escorter bango kaka banda kalati o ezamba libosote qui a quitté ba policier bazo ezamba libosote batu bo banga na bino to bo constater que o bazo escorter pour ba menacer a menacer te ezala ngondenge wana à chaque fois papa na bango pe azalaki toujours na basoda bazali toujours ko escorter so qui abimi il était toujours escorté nandak na bango même temps papa na asalaki à côté qui na kata asalaki babiloko ni asalaka na kata résidence surveillée mais basoda bazali na libandati ba misuku tu bazali pe na kati bazali toujours na basoda bazali ko escorter bango toujours ça a toujours été comme ça même yé moi ngai wana ezo kamusa ngai te na biso ba résistant ezo kamusa sauter parce que ba escorte wana ezara na ngoka bandakala. C'est normal que va exporter, va escorter parce que même pas na bango na limité, ba policier baza même yé moi ne sais pas ba policier baza la kanabango. Donc pas na biso ezanango nul sans effet. Et loko na autre nazo pesa conseil nazo pesa na rassemblement. Ole bosaka ba cinéma na bino azo wana boza ko sala wana tout ça ba mona rabino baza ko landa bino ba cortège tout ça bino boza bien protéger cortège tout ça mais boza na un de vous oyo moto na bino moko azana kati la passe na prison et si azana prison no kuna ba sala ko ba lingi ba ko longola ba perfusion ba ko sala ndenge po ba ti akufa bozo tika personne n'en parle tout le monde azo le belango bozo le belango te so boza le ko sala te bolingi to pesa bino conseil biso ba résistance surtout à CTDP naza ko insister to pesa bino conseil gratuit en wana bo sala marche ya munene pona ko libérer Franck Diongo aza kuna na prison za na kati ya pasi ba longo ba perfusion ba sala boy aza bino kuna boza na likolo boza za la bien. Parce que vous êtes d'accord, papa, si vous êtes d'accord, c'est méta qui d'accord, pour nani, parce que femme de Razalaki na bango, mais tant que vous avez accord mususu, il y a un coucou et bim c'est bon accord en ba wanga ki ba accord à Ibiza, ba accord ba keneki partout na ba Italie, ba wanga ki ba accord après ba mona ka pression ba yekondima. Tant ba ndimi ba accord wana, ba ko bimisa ba Franck Diongo likolo ya papier likolo ya table déjà ba accord ba signé sans que ba oza d'accord. Franck Diongo dans ce cas, azalaki na bango d'accord te. Voilà pourquoi ba tumusu ba comprendre te pona ni Franck Diongo dans la prison.
cause aza na prison c'est parce que azaki d'accord na bangoté ce que moni moi na wana ndenga zakuna a voyager na ye Félix azo voyager azo zonga bazo tikaye c'est que baza d'accord ils sont en accord baza d'accord signature ezali quelque part o signa ke batika ya kende gazongaka parce que ceux qui azaki na bango d'accord te balinga ba traiter ndenge mususu alinga zala ou aza na cimetière ou aza na prison ou azali na libanda ou aza na hôpital eska fang de azali mais ceux qui azali libre ndenge kende gazongaka na ye c'est parce qu'ils sont en accord baza d'accord na ye dans tozo senga na bango bo sala bo edende ko na bino conseil na biso ba résistant parce que bo na ngote bo edende ko na bino fang jongo abima wana ne to ko ndima bino bo sala méga marche bo sala marche munene biso to ko ndima to bi wana penza en tout cas bozo marcher bien en plus papa ba ko sala ndenge nini dirigé par Soriano ye moko mutaza na likolo wana mutaza ko gérer mutoloko la Soriano ya bomaka na ye ba congolais Franck Diongo était en plus Franck Diongo a contesté Bakor na bango mais non Italie était Soriano assassin. Merci papa. Merci maman assez amaï mais maman assez amaï nalingi na tuna moko na vidéo to mona keza ko tambola ba déclaration maman Kalanga asalaki alobi a dû ba révélation maman Kalanga révélation selon maman Kalanga tangu yo talaki maman Kalanga olandi oyoki e bandeliti suka esalaki yo nini eza kosala yo nini pe olobi nini ah papa eza pasi pe mawa mama Kalanga kaka mama Kalanga moko wana ayaki ngaye mama Kalanga mwana Zaire tamba biso toye mama Kalanga mwana Zaire azalaka mutakubina kuna nzoka na yako saba mega makambo mabe ya minene ya nkuku ya spirituel toyeba kite ye moko ayeko bimisa ngo pekaka ye moko kaka ayeko bimisa nzambe akangoli ye ayi mama Kalanga wana ka yela ki biso révélation yela ki biso abaki li moto aliboso alakisa ka bi Tshisekedi wana ye alaki vivant nzambe apesa ki révélation d'abord ezaki Tshisekedi moto alinga za président nzambe apesa ki révélation a insisté na révélation wana continue on a radio alobi nzambe apesa ki révélation et ça la mité tina ndenge Tshisekedi ayeko kufa et ya okoma ngwanda nzambe apesa révélation ngwanda mutako za président nzambe apesa ki révélation nzambe alobi ngwanda te siko lelo ekomi nzambe apesa révélation Moïse Katumbi ye moko asi a dénoncer Moïse Katumbi aloba que Moïse Katumbi aza zambien aloba que Moïse Katumbi aboma bato abimisa ba makambo susu ya Moïse Katumbi soto yebi ye abimisa ki makambo ebele po ayebaki makambo ebele lelo yo mama wana ye susu alobi que ezali Moïse Katumbi Soriano abosani komone ya Soriano parce que nzambe azanzambe a créé biso papa nzambe a biso na kombo na biso a vrai nom lelo yo so kombo na yo Antoinette yo ko sa maman sa mai etali ete ya yebe na kombo Antoinette ye ayebi donc ayebi ke ye ko bota ma mwana wana kombo ba pesa ka ye le départ kombo na yangwande kombo nzambe a deraka donc déjà d'emblée dans un premier temps il y a eu fausseté nalingaki nalo ba maman Kalanga nazolo ba pesa papa na tala en face na koloba mama Kalanga tala oyebi na makambo spirituel ko kansate ko za au top oyebi makambo spirituel ko le kabatute yo kutu mama Kalanga ozali tu fais partie talanga bien mama c'est mayen tout ça kana ngano marche tout ça kana ngana marche le 8 juin tout ça ka pembeni ngana yo mama Kalanga tu fais partie des gens qui ont détruit le Congo. Oui. Ozali, tu fais partie à bateau, ba BBC Congo spirituellement. Ba BBC Banabasi, ba BBC Banamibali. Yo mama Kalanga. Côté wana nan koto bimisa montendo BBC Congo ba Péru ba série moko ya bato ko kufo BBC ba Banabasi ba tikala ba femme seule mibali mingi ba tikala pe ba homme ba veuf. Yo yebi yango. Oloba makamususu mais on dirait muso oloba te. Mama Kalanga oyebi ko sambela ko kansate ke yo bibi ko le kabatino surtout
révélation ozolo ba révélation hein façon na mona ki yo nga na tala ki yo bien la façon oyo ozali ko présenter yango na ndenge ozali ko loba excitation ozalaki nango tu étais très excité alors naïbisa ok Dieu ne parle pas comme ça avec des gens qui sont excités comme toi té yo mama kalanga fo koto lukasu nzambe makasi parce que yo ningi ko laksa révélation nzambe apesio té wana ezali révélation et puis toza enseigné nga na yebi yo bien tango yaka pa maman Olangi nga pe na moi enseigné par maman Olangi aussi malgré naza sukuna te mena ki enseigné kuna yo yebi yaki alolongwe ba kokimi po o lukambongo ok po fo salo ya ligable no mo pozo lukambongo tala il y a trois sortes de révélation. Trois sortes de révélation. Révélation où il y a un Nzambe appelle ça, il y a vrai, Ezali. Satan n'a pas appelé ça la révélation. Yo moutou le corps, ton corps, toi, humainement parlant, psychologiquement parlant, au peut avoir révélation dans ma kabu, oh yo kanisa qui paye, au là na boutou moni yango. Nzambe pas appeler ça révélation, faut que tu as 21 jours. Boni ou ko ça batou boy corps. Il y a des chrétiens, il y a des vrais chrétiens, il y a bateau, bazali, bazora, révélation, il y a bien, bazali, il y a bien. Et puis il y a aussi des papas chrétiens, il y a aussi des vrais, parce que tout le monde n'est pas faux. Il y a aussi des vrais. Oh, bah, les rapports na Congo, nous avons fait une révélation pour na Congo, baza peut enfermer quelque part, bazala rappelle na prière. Bah, mon na raconte na ba écranté. Bah, mon na raté, mais yo, mon na ka. Et puis, tant on l'obaka. Oh, moi il faut azonga lisusu quelque part, il faut lukasu nzambe parce que tu ne laisses même pas l'autre en placer une, c'est-à-dire que aux anakata incohérence dans discours notamment dans le discours ti le début jusqu'à la fin aux anakata incohérence na kati discours na yo na ba discours non nyonso na ndaka yo incohérence makasi ba reposer aux questions à gauche yo pour gauche on a nous pour répondre tout ce qui est à droite au tourner à droite au qui est à centre na centre OK allez on embrouille à bateau il faut interlocuteur non akato maloba c'est-à-dire que Dieu ne parle pas avec un esprit instable ouais faut ça l'attention faut pas beaucoup ça rabat nzambe faut pas beaucoup ça rabat nzambe mingi baza perdu à cause de gens comme vous ne tuyo quoi maman kalanga c'est on a révélation au yak nango hein et ça révélation où Satan a monté péché yango et ça nzambe te babilo kono wana et péché sous révélation maman faut luka sous parce que yo mutu mo yele biso déjà trois révélations na trois révélations na siko nan to repona. Dieu ne donne pas des choses comme ça. Dieu ne donne pas trois révélations. Dieu ne donne pas charge à péché na tongo musu na midi musu na poko musu te faut pas osaka nzambe wana mama kalanga. Révélation, on a papa, ils ont révélation na yemoko. Pour la ligne, nous avons fait sa révélation sur le Congo. Nous avons dirigé le Congo. Azali sous étranger. Alors que sur Namboka kuna lelo tozo bundana bato bazana Namboka kuna ba étranger. Ayebi yango très bien que Soriano Azali juif, Azali zambien, c'est un zambien. Mais ayebi yango Azali zambien. Mais ndeni ya que nous avons révélation Azala Mukonzi na Congo. Que ya linga ba Congolais mingi. Mais maman kalanga me yo za komi kosana yo yebite que Soriano aboma bat bit ma famille oyo Soriano aboma 26 combattants congolais o ba uta en Afrique du Sud ya senga bango amima bango tilelo aboma bango ba poser des questions kutu ba poser des questions même dans l'Union européenne abeta ki mundo kayeba ile onia ko lobate serre-moi à côté na kata Union européenne a poser des questions devant batonso ayeba ko lobate yo yebite que ya aboma bat yo que le baki yaza na souci à mboka yo yebi ete ke ti lelo yazo boma bato souci à mboka ni ya kozana ngo yo boma bato mama kalanga bomba ba révélation na et puis révélation monsieur ezalaka avant ya bimisa ngo bongo o retourna sous nzambe parce que yo lingo kota na niveau spirituel te o yo ambu ya kabato o kotuna sous nzambe révélation est-ce que na lo ba yango bena lo bango te ezali ndenge ni papa nzambe akozongisa yo kaka toujours. Nous avons toujours la révélation. Mais aujourd'hui, avec l'excitation que tu as, allez, poum, tu as la révélation en état de. Et puis, il y a des gens qui sont yo. Bazala kutu kolinga yo batno so babengi biso babe mais moi so ele oni ezuye balebi serpent wana nguma wana zaka ou bien kendeki azongi parce que mpia que ça problème hein mboko ba musu ba kokana ba mpia kate
soit mon impia que l'équipe doit être comme ça pour céder naïe am soit ko remplir raté babenga babingu mazonga azaka na yeka ba musu babia azaka ne bandakala nguma wana ba révélation na wana spirituellement bato yebi spirituel pe bazali nzamba so wana bango pe bazali ko kanta te yo te en plus yo kende ki na kan wana mususu ozongi donc tozala ba doute na yo po tam so ko zongi sa makambo kan wana ko zongi sa so makambo kan tozala ba doute na yo. Donc, la révélation, maman Kalanga. Faut que la révélation, nous avons na Congo. Si vous avez un souci à Congo, nous avons une révélation à Congo. Zongala et sous. Le bandam mais tatango yo zo pesa révélation ça étranger yemta kamambo kawana et puis à bala rwandaise. Donc c'est-à-dire que biso toza toujours ko kambaka, koza ko kambaka na ba rwandais. Maman, boniko spirituellement toyebi spirituel aussi. Attention. Ouais, on peut s'absorber la révélation et zangatina. Na lero biso to kolela na lero komo eza ko kende na lero mutolokwa soriano azo sala ba je na ye na ba rwandais mutolokwa soriano azo bomba congolais ti lelo yo ya ko ba ke soriano azo na souci à Congo koleka mais c'est quoi ça maman hein que ba la révélation na ba azongi nguma zo yo muto bi maka na ngumo mo nyongo za problème ko saka nango. Il faut penser nzambe pensa azana yo à protéger yo et puis on va nous lobaka non zo loba onate. Quand tu parles, tu ne parles pas, tu n'es pas dans le calme. Au moins ni tant to zakana moy to tambolo ozo révélation ndengeni. Nzamba pesa révélation tant muto alali muto za calme, tant muto vandi esprit za calme. Dieu ne parle pas, Dieu ne travaille pas dans l'excitation. Une femme qui est excitée comme toi, non, c'est pas possible. Oza excité. Oza excité même temps oza le bango tali longina yo tana façon oza le belango le biai oh c'est fini akei non maman au décourager ba te belé ba bengi biso balanda yo ba Orlando peut souter parce que ba révélation na yo ba monique oza no buba bato ba révélation na za lokuta nous biso ba résistant pas la biso et tali biso te to sangana en plus papa azako le ba to sangana biso so to sangana mais yo maman yo t'as perdu la boule un peu là. Ko sangana to sangana banani bongo maman Kalanga na ngina tuna nzambe na révélation a pesa que le baki na yo alobi no to sangana biso so tupi to sangana mais ngana otangi kombo ya to sangana ba Moïse Katumbi to sangana ba Kamere to sangana ba tonso mais ngana moni wana ba tumsuzo obosani Moïse Nyabogab obosani Bizimakara bongo Ruberwa pour bosali parce que bango so bazandenge moko na Kamere bongo bosali bango pona nini falo tiana bango te tala mama yo tanga Bible lokola monto surtout pe atanga Bible maman soko yo zo ba révélation yeba ke batumsu bazo pe ba révélation pe ya vrai yo tanga na Exode na tanga ki na Exode 1 de 1 à 29 yo za musala nzambe tanga nzambe alobi nini nzambe alobaki na Moïse nini tango Moïse amataki na ngomba kokuta na nzambe nzambe alobaki na linga boma peuple wana abine na bon parce que peuple na za koyokela yete Moïse a sambeli habité te ko boma bango te tika bango akei Moïse aye a tuni peuple wana lobi na bango peuple na oyo alingi kozana nzambe nanga aya koto oyo alingi nzambe nanga te azala bipembeni bo balinga kina ma Moïse basala kinini balandaki Moïse batika kina Moïse bo ba koya kinza ma Moïse nzamba bomaki bango. Siko yo zot loba biso to sangana na bato yo bazo ya koboma biso bato yo baza na complicité bato baza ba occupants ce sont les occupants à Congo yo nzambe no lobi to ya ko sangana mais na mona na mta mukolo moko te nzambe ayebike bana baza na kati na pasi aloba ke baza la dirigé par ba occupants aloba ba sangana ba occupants au contraire yo wa ko pesa conseil ke bana nzambe to kangama na nzambe to za tout si nzambe ko libérer biso. Si vous avez changé comme bisoto sangana ba yeba ke bisoto sangana kana bango te bisote parce que bango pona biso bango bazaba occupant Ruberwa aza occupant Bizimakara eza bango nyo surtout bazaba occupant na Congo. Mama Kalanga ba prophétie na wana ezali ba prophétie à serpent prophétie na ona zolo bano ya serpent muto ayaki ko lobela yo pourquoi yo mo yebika ozaka ba côté kuna serpent mta ko le belayo pona nini parce que mutolokola soriano yo que nos oreilles révélation ya ndenge wana mutolokola misi mo soriano Katumbi
aucune révélation alors que yebi bien que yé ce que yebi a monté biso na CCDP to yebi to ko peso ba dossier mususu que to yebi que yé a travaillé na Zambie a postulé na députation à Zambie a travaillé na Zambie yé a yebi yango que ba pesa ka yembongo kut na mboka alia na tango azali ko travailler na mboka na gouvernement na bango ba pesa ka mbongo ebele na gouvernement na bango po akende asomba ba biloko pona gouvernement na bango ba bilamba ba soda ba nini tout ça pona gouvernement alia mbongo wana balandaka ye kutu po bakanga ye petit frère na ye a perdu vie akufa ba boma ye ba assassiner likolo na biso toza dossier moto yebi yango ndenge nini mutu ya ndenge wana nzambe akino kopesa yo mama kalanga révélation mutu ndenge wa ya koza na magistrature suprême ya biso ya Congo mais non maman le bana serpent na wana na yo biso to boy biso na CCDP biso ba résistant to boy révélation na yo wana to linga ngata soki mukete révélation na zali ba révélation ya serpent biso to boy yango mama ya se mai to komi na suka ya vidéo na biso to émission toza kosala na epité soki ozali na likambo moko to tikili au moins 1 minute obakisa. Merci papa. Donc nazali biso na résistante na kata CCDP toza na réunion na biso ya munene to na conférence na biso ya munene ezali le 30 septembre oyo et aux en arène na ville ya Rennes le 30 septembre oyo toza na conférence na biso ya munene ya CCDP na ville ya Rennes tozo kosenga na oyo nyonso tout a sepelaka na biso aza sympathisant na biso aza proche na biso aza na besoin aya ko rejoindre biso a se poser ba question pe aza na besoin aya ba information ya mboka ndenge ni makambo ya mboka za okende ba vérité pour biso to bini sarate on ne tergiverse pas dessus au fait on vous dira la vérité ce qui se passe et comment faire qu'est-ce qu'on peut faire voilà oyo nous surtout aza na besoin yango le 30 septembre bomba journée de wana et na ville ya Rennes makambu surtout comment ça va se dérouler l'heure la salle et tout ça beaucoup monde na ba réseaux sociaux beaucoup na ba réseaux sociaux beaucoup na site na biso ya CCDP beaucoup monde ngo to kotiango bozwa beaucoup to link to eko CPS to monde na bino toza na bino makanisi moko oh boyebi ke photo sala tout libérer mboka na biso to récupérer mboka na biso. Merci papa. Merci maman tout. Merci mingi ezalaki wabino ndeko Congo Lulendo pona CCDP télévision. Merci.